Chaque jour, des enfants vivant en orphelinat ont besoin de bien plus qu'un toit. Ils ont besoin d'espoir, d'éducation, de soins et de personnes qui croient en leur avenir. C'est dans cet esprit que l'orphelinat, la Maison de Cœur lance l'opération Pesaetiquet Sourire. L'objectif est simple. Rassembler une grande chaîne de solidarité où chacun peut faire la différence. Même avec un tout petit geste. Un don symbolique de seulement $1, 1 euro ou un livre sterling peut contribuer à améliorer le quotidien de ces enfants et leur offrir un peu plus de sécurité et de dignité. Pour participer, vous pouvez envoyer votre contribution via M-Pesa au plus 243 820 830 019 pour toute information complémentaire, contactez l'équipe sur WhatsApp au 44 7435 364 668 parce qu'un simple geste peut changer une vie. Partagez cette vidéo, laissez un commentaire pour encourager cette initiative et dites-nous, selon vous, quel est le plus beau cadeau que l'on puisse offrir à un enfant? MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. C'est la famille, certainement vous allez très bien toujours continuer dans ma solo à Basanto. Je vous ai dit dans le moment où ils ont quitté, il est tard, mais choisissez. Prêche la parole en toute occasion favorable au nom de la Bible. Donc on va parler de la part du Seigneur. Et les amis, affiche vos homona, dans mon réseaux sociaux, de au moins sur votre petit abisso. Et elle faisait partie à groupe et à pasteur de la foi. Tu es pasteur de la foi en même temps comédien. Voilà. Alors un groupe naé. Et théâtral, ceux qui ont théâtre, ceux qui ont bingaranine, ceux qui ont le baranine, et azana banawa encadraka, machin, la sœur est décédée. Bon, nous voyons, na ba spéculation ni mambo kendelaka. En fait, moi aussi j'en parle déjà parce que quand on est bâti de la biso, maman bolobela bamakambo, bolobela bon. Kokufa toyebi libo eza nzela biso nyonso bato bakufaka bato bateatre toyebi bakufaka kufaka en tout cas balimbisa ngai bakufaka bano depuis bandi baza kokufa alors toyebi ke banongonongo ezalaka déjà banda kale ke bakufaka dia barezo songolo pakala balekisi bamisusu te balekisi mosusu oyo te bakisi na ye moko mosusu babilo wana toyebi ezalaka elobamaka nango eza nango ya sika te, ok. Alors awa kaka ndenge kendelaka balobi bazo soupçonner de la foi aza kolia na église akoti pe na groupe ya théâtre nazo ko-interpréter to pe dans loba mambo ezolobama, ok. Voilà, je ne vais pas affirmer ni confirmer, mais n'a pas ce message, ok. N'ai jamais négligé les rumeurs. Mon slogan à ces réseaux sociaux. Il y a quelques mois passés, j'ai une famille qui habite Njili au Bassambela en église de la foi. En fait, c'est ma belle famille, si je peux dire. Et une belle sœur à moi pour ça qui photo et à mon dégomoko. Na la bien on a story à hauteur au coup quelques mois passés. Na tout nous on a ni sur non ce qui dit à créer. Mon tout mon église na bango église de la foi. En fait, na année oyo, tous en 8e mois depuis janvier, l'église a passé de la foi, bakoufeli
bakufeli pas mal ya ba membre o baza ba collaborateur à pasteur. Je crois mam nazo loba ezali vérifiable nazo fondé te nazo kosa te, OK? Bon, bino boyebi kaka ba spéculation ezanga nango te. Et ezali mutu azolekisa ye, je me rappelle oyo suka na sala vidéo mais nazwaki tante. OK? Et au considère na liwa ndeko mwasi oyo quand on est na auteur koloba na bino nazo confirmer te nazo affirmer te que de la foi mutu allié, mais toujours alerter, toza ko conseiller, toza ko conscientiser, toza ko exhorter ba na nzambe à être vigilant. Na uti ko sala deux vidéos avant vidéo o nazo sala sikoyo bato yo je crois bato belé o bolandanga bosi bolandi ba vidéo wana ya ndenge nini ba église ezo sacrifier ba ndimi to pe bato. Alors nanga lobaka na chrétien moko to pe na mwana nzambe moko to na moto nyonso okuta na vidéo oyo nzambe atina yo na mokili opoza sacrifice ya moto te. Et esengeli ozala vigilant, il faut ozala alerter na molimo premièrement et bon na nzoto yango makomi ezoloba veiller soyez sobre. C'est premièrement spirituel, après bongo ezali physique. Bato be bakokufa lokola bataba, bato bakokufa lokola basoso, bato bakokufa mawa na bango te, ni même ya bafamille na bango baoleka bambeka basacrifice mpona bomengo ya bato mosusu. Nalobaki église ekomemelo bonheur, ekomemelo malheur, ekomemelo vite, ekomemelo kufa, parce que l'église ebele lelo tozobenga église ma réalité eza église te mabesi ekoti. yana eloko mona alingaki na révélé to mpe naloba na video oyo elo mwa motuya oyo nalobaki te na bavideo ekuti koleka nauti oloba likambo moko en disant ke bato be bakokufa mawa ya bango te, ni même ya bafamille na bango me bakokufa mawa ya bato mosusu to mpe mpona bomengo ya bato mosusu. Est-ce que oyebi ke soki famille no elukaka yo eke ozosambela na église moko oyo nzambe azali, tu seras à l'abri. Mais si ozosambela na église moko oyo basala asala alliance na monde des ténèbres bako réussir to mpe baparvenir kozwa yo na nzela paster na yo. Est-ce que oyebi ebele bitumba famille bakima yango mosika parce que distance ekontaka mpe nalobi te kendoki akoki kovoyager na États-Unis te, je ne dis pas ça, mais le faire ozala mosika na bandoki ezalaka na impact. Ah oui, par rapport à moto aza pembeni, donc moto avandi ndako moko na ndoki na moto avandi ya 8000 km na ndoki bandenge moko te, eza séminaire te, eza enseignement te, mwa koexplike to mpe kokota na mozindo eza te. Mais vérité eza ke moto aza mosika aza na baavantage, moto aza pembeni aza na badesavantage to mpe aza plus exposé par rapport à moto aza mosika. Ebele bakimi bitumba bafamille mosika, mais malheureusement babisika oyo base retrouvaki le faire ofréquenter baeglise ya mabe esali ke bazala bavictime to mpe bazwa bango. Napesa témoignage moko awa tala likolo babiyamba yambo oyo biyoka bilandalanda bindimandima oyo mosakoli prophète machin songolo, surtout bato oyo bazala basecrétaire ba Lucifer. J'ai travaillé avec le diable, nazala deuxième bureau Lucifer, nazala secrétaire à Satan, nazala mbanda Lucifer, tokolelane mwasi. Faut ça très attention avec ces gens. Bazala ba sorcier réformé. Kala tozalaki omona moto abima na réseaux sociaux te ono ya prophète na ko témoigner parce que tala kutu nazalaka kuna diable azongisaka bo asalaka boye yana prophète moko bato bele bayebi na réseaux sociaux
azalaka disciple il y a un certain bon na bon encore ton mosindo pour ne pas peut-être donner un indice et batobele ba yebi tata wana na quand on est au bandaro là na sepela ba émission na il avait besoin de quelque chose où ko uta poto parce que na kin na Congo ba no mona na te na tindela rai. Il s'avérait que après avoir eu recevoir les cadeaux 2 ou 3 jours après dans sa vision bizarre, je me suis retrouvé non seulement en Afrique, mais bisika où on a une interdiction formelle dans Ronia Tarate. Parce que j'étais réclamé cet endroit-là. Alors, on a l'automne, on s'est retrouvé dans un endroit où on a insécurité, moi, au Saranate. J'avais tellement peur pour ma vie, ma vision. Surtout à 2 heures du matin, sur les 3 heures. Je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Na combien de Assemblée, na lali. Et pendant que je dormais, on me révélé d'où venaient ces combats. Point de contact. Il y a axe na posaki. Il y a Osunga Moto. On a considéré comme on en Zambie. Faute de temps, moyen de expliciter, makasi ezate. Bandeko, a toujours effet ka batu. Na bandeli. Neko confirmer, teni ko affirmer que de la forme doit avoir mais par rapport à la réalité, toujours vivre les lots, dans l'église, je crois que tout ça là, vidéo avant vidéo, bon mon ibino sur l'église, il y a puissance na Belgique, ne bat ba bimisi trouble ba pandi église molangi na ba combo ya bato na kati, ba sacrifice. Il y a trop de réalité dans ba église. Na tout ça la émission vidéo awa, papa longo église, mazolo ta pasteur, aromo bimele na ba cercueil. Na squelette. Esprit de mort, comment réclamer. Faites très attention. Dans personne trouve qu'une église était. Mais avant qu'une église, avant côtoyer pasteur, au benga, au kangamana, au comment on va prière. Bon, de l'anzambata de Sarita Damia Mutuana. Je note au Kufazololo. Partagez. Bote bande oba bolingo, le long rolingo, te beta masola, santo la mifa, na lobaki. Tout un sujet vraiment très capital concernant la spiritualité, la réalité dans les églises. Mongezala gite topé contre-temps et permettant gite tout le bameto ça l'effort. Tout ça la ta moi des vidéos na putu oyo pour na rolendi sabai que lobby lundi to continuer na sujet oyo. Donc ça vraiment ba émission est belé. La famille papa moko a uti go benga 3 jours passés. Aipsinga non maman na landaka yo ngala mwasi na ngai mambolo ba surtout pour na ba église pour na ba pasteur ça tellement sérieux na ba 2017 c'était 2007 na longwa église mon à Paris wana et ça verrait que après que longwa na bana rolota pasteur nazaki ata na nimbe na salon na ndaku na komona ye image na ye azotambola na salon na rolala na rolot na komona ye donc namona kaya tambola na ndaku et namona ka blo mo bien te des fois zo chichoter kama na matoi no pourquoi yo longo église ngaka namona kaya batumsu ba mona yete moi si amona yete bana ba mona yete et comment ko inquiéter na kei na soli na nga pseme nga na longo église na yo et bani ndenge nga na mona ka o no nga na ebi na likambote deux fois na kena soli na troisième fois en tout cas na mona ye koma il est trop na menaça qui akendaki ake ko brutaliser pasteur eza violence bino boyebi na mboka poto pasteur aportaki plainte basambaki et pasteur a gagnaki papa ne sali ke ba pesaka ye 7 mois ou 7 ans sursis et là au moins bongo yeah que 7 ans au fait ils avaient pas bamboule belé so ba moni place na groupe to pe na troupement ya batu place trouble bimito na bitumba to na querelle au ça la prison et au ça la ke wana après 2 ans na 2009 et au ça la ke malgré ça a continué à l'autre pasteur a sola pe na famille na mais si la rakate marambongo alobi et le repoussé à benganga ezali actuellement est commis pire. Non seulement l'autre pasteur, parce qu'à l'objet à l'autre raïka a été na ba master na des fois. Ba camarade na et ouais ba pasteur monsieur so bazala na ba ensemble ba oltambola na kuna ya azomona bango
plus grave physiquement boeza ya musazo ke musala abi paranoïa te mama oka ba matitre moko na ngai ba masa passer wana oka ko vana ka pembeni nga na vandi des fois ya moko ka na mais pourquoi il faut vana pembeni na oh non ça non na ninga mabete non abi bango ba ebite ke nga na ebi bango alobi elo esali ke na bengo mama actuellement nazolo taka passer te na komo mona na ba cercueil na ndako nanga na ba squelette nga ebise non c'est clair que aux hommes les esprits des morts donc échanger phase ou encore stage nde yango abengaki asola na ngai ayebisi ngai azolinga sala émission akosala mpenza émission ya otanga koma passer wana parce que ye alembi ngai ese papa ezali mambo ezali physique te eza mambo molimo kosala émission eza nango mabe te mpona kodénoncer mais yango te moto kolongola milimo wana bitumba ezali spirituel eza physique te bienvenue please close the door don't come back here go because I'm recording please nayebisi ye ezali spirituel bitumba na yo eza physique te alobi na ngai akomi komona ba squelette azomona ba cercueil na ndako na ye ekomi kodéranger nga natuni ye parce yango so natangi no kombo boyeba ye mais moi natangi eza te parce que déjà alingai koloba na nga te talaka il faut bama mosusu alobaka te faut éviter ba problème de le passer en question boyebi ye parce que bayebani famille na bango bazala mingi bapaster alobi na nga akosala émission akodénonce akotanga kombo paster wana atanga kombo na ye nga natuni ye otikala ata kosolola na basala nzambe mosusu te en terme ya osollicite moyen de délivrance bapriye mpona yo mpona kobengana milimo wana abi na nga asolola na moko avant ntangi na nga komba paster wana je suspectais la personne oyo ye alobi asolola na ye nga nayebisi ye paster yango omona eza songola abi te eza ye te mais nasolola na ye dossier yango nga nayebisi ye ok alobaki nini ayebisi nga kaka keno ya kokota ne makambo wana te bon bango bazala mpenza close na paster wana te mais alingi na ye baproblème te nga bi ye aza paster ye ozomona ba esprit mabe na ndako à cause ya église moko oyo fréquentaki ozolota paster mabe mais ye eta mosali na nzambe na logique fala sunga yo oyo alobai na kaka ya kokota ne makambo wana te abona ye baproblème paster andenge nini ayebani na France wana eza na kombo mo babengaka ye so nalobi kombo ngo bato nyonso bakoyeba mais mpona koluka kimia totanga bakombo ya bato awa te aza mpe na tiktok awa tata naza na tiktok awa na paris wana bato bele bayebi ye paster monene ya kongola ayebani bapaster akala ya liboso baya baparis wana bafrance so alandi émission nanga akoyebaka ete oloba na ye papa koma yo oza mosali ya nzambe moto azomona milimo mabe asololi na yo sikoyo yo lopesa solution obondela mpo na yo ozoloba keno yo kokota makambo wana te eza ensense te de place fo omona keno bato ebele bokobenga bapaster bazala bapaster te bazala vraiment baplaisante baaventurier bacomédien bon eza bapasi bref bandeko nasolaki na ye na bon makambo tosolaki econcerne nga na ye mais on avait quand même prié ensemble nayebi ke nzambe aobatela permettre ata kufa il était aza témoignage monene déjà il a la grâce parce que 19 ans aza moto akoza invité ouais aza moto akoza invité ti soki ti lelo aza envie ezaka mpo nzambe nde motu abatelaka ye conseil na kopesa eza omoni ntango paster asali alliance na milimo ya ténèbre to na monde de ténèbre ok ntango yo ozofréquente église wana ntango olongwe physiquement spirituellement te tu dois aussi quitter spirituellement so okite te baesprit oyo ya alliance oyo ya ye akende kosala alliance na bango baza mpe na yo bakokontinue kozala na yo ouais parce que eza baesprit oyo ye aseservaka na bango mutu nyonso ntango ozwa na église wana ozokota na alliance ya paster wana
Du coup, spirituellement parlant, aux gens assez ambrés là, n'a pas de comprendre. On peut savoir un exemple là. Il y a une église na sambela parmi les églises na leka na potora na mboko nga nazali parce que na tambol na église mo ebele. Il y a une église mo na longwa 2 ans après ko longwa na église wana la na lota ndoto. Na mimona bomona batango akala. Na ba tradition oboyebi bato batanga na Afrique. Boyebi tradition africaine. Nous avons histoire de nos ancêtres. Hein? Ya royauté wana, na olata batipoi, kolat ko vanda na batipoi, no mema na batipoi, esclave tout autour balati rafia machin. 2 ans après que l'on en église. Na mona tozala nager on dirait na clan moko boye les passeurs en question. Avanda na tipoi avandi skoyo na sebe esclave so ba sa ko pupula soki ndenge nini biso nyonso nanga na kati na ba rafia bande ona lamuka bo ndoto ngabi quoi c'est pas possible na kota jeûne et prière à 3 jours pour ko se déconnecter ko détacher âme na ngai nde sala ke na lota so église wana te na lota so pasteur wana te ya ona ba na nzambe kolongo na église eza bien. Mais rassure-toi que spirituellement, l'ongwebe. Soit l'ongwa na nzoto boye lokuta. Ya omonye belé. Okenda même olimo. Am na wetikala emprisonné. Du coup, bako manipuler pe bako sa no n'importe quoi. Ba tout comme bako pe sacrifier, bako pe oboma yo oui. Eza mutu aleki na ndako nganga. Vini otika so lenge mo tata ouvrage ke poto. Nganga ana contrôle na yo. Ako téléguider yo, ako télécommander yo, ako sa no nyonso alenge. C'est ça. Faites très attention à l'église Bokendaka. Avant que l'église y a sambela nzambo tuna. L'église mingi o eza ba église te. Belo bomona ba église eza ba église te. Partagez la vidéo, que Dieu vous bénisse. Je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissent les temples. Les séraphins s'étaient au-dessus de lui et criaient l'un à l'autre, disaient Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Toute la terre est pleine de sa gloire. Dans les cieux des cieux, là où vivent les rois, il y a des créatures qui l'adorent et les louent. Dans les lieux célestes, là où règne mon roi, il y a des anges qui chantent jour et nuit en sa gloire. Les 24 vieillards et les 4 êtres vivants, ensemble avec les anges, chantent ensemble en air. Ils ont réussi l'homme d'adorer les rois, car il est l'unique, le seul vrai Dieu. Seigneur, reçois favorablement les paroles de ma bouche, car les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voix qui retentissait, et la maison s'était remplie de fumée. Glorifie-toi. Dans les cieux, sur la terre, même sous la terre, tout est langue confesse que Jésus est Seigneur, car il est élevé au-dessus de toutes choses, et son nom est au-dessus de tout nom. Jésus, je m'avance devant toi, oh mon Dieu, mon roi, unissant ma voix avec ceux des anges, en jetant nos couronnes et des coups pleins de parfums odoriférants, nous rendons gloire. Gloire,
Il est beau d'annoncer les matins ta bonté. Voici mon sacrifice, la louange de ma bouche, les fruits de mes lèvres qui confessent ton nom en poussant des cris, car tes œuvres sont grandes. Bienvenue jour dans ta face, que mille ailleurs, car tu es mon soleil, mon bouclier, ma tour forte. Tu me donnes la force du bif, tu m'arroses d'une huile fraîche. On se plaît à contempler mes ennemis grâce à toi. Je prospère dans tes parvis, je porte des fruits, même dans ma vieillesse, plein de sève verdoyant, comme le palmier les justes croissent et s'élèvent comme les cèdres du Liban planté dans les jardins de Dieu. Dieu des vengeances s'élève pour venger mes ennemis. Il mettra la fin à la malice de leurs œuvres, car il est le Tout-Puissant, l'Éternel des armées, El Shaddai Adonai, El Elyon Sabaoth.